Christian Lusako na Tuni Awa. Une semaine après avoir détecté le premier cas, Oyebika Kate nombre d'appareils respiratoires bozana. Na lobi na bino teke na itoyebi tozana ba appareil respiratoire. Combien? Na bisa bino to na ba hôpital mingi wa tozo répertorier ba appareil respiratoire wana nyoso to o tozana ngo siko toyebi keza muke mais tozo ko toza siko na budget mo pona to sombango. Izo ya bo ba chinois pe ya on ngena na profiter. Bombi chiffre na Sony. Non non, na bombi chiffre te mais na koyebisa bino na Sabino pour na et salama gouvernement et autres makamwana nyoso tout au sérieux et en charge si ba chinois peut autotindela biso 12 conteneurs ils ont l'appareil respiratoire et ça na ba tindela biso pour na Ebola mais yebaga Ebola na coronavirus et ça ndenge moko donc ba moyen ya prévention et ça ga ndenge moko donc to kotala na kati wana so ba appareil monsieur ezali to ko utiliser on peut pour na nini mais boye ba kitozo ba kisa nombre il y a ba appareil respiratoire na ko pesa nombre ce côté parce que tozo mona moko chaque jour na ba hôpital pour na to sangisango place moko to salela lobby ba pesa nga devis to ko somba ba biloko wana nyoso tout mais pour le moment ba maladie ba ko zala bako désaturé na oxygène bazate non bazali mais toujours zobango à partir à appareil déjà tous en ango donc ba respirateur déjà bobandi ko sala mais bazo sala ba respirateur papa bazo sala ba respirateur na ba 18 wana bato bazobela makasi baza déjà bon je crois que bato bazana besoin nango bazali mais sikoyo baza bien. Voilà. Oui, mais c'est quoi la condition ba 18 wana bazaleli parce que y a tant sport eleki bato ya ba hôpital moko lokwa lobito tanga komote to tanga te ba contacter ngai ba lobi ke ba équipe na yo kendaki na hôpital na bango ba lobi to poni hôpital na bino mais depuis bazongi te bisika mususu ba auditeur ba lobi biso to zaki na hôpital bo tozo bimalo est-ce que bosi bozui ba disposition pour na ba hôpital bo poni to pe bozo kozwa ba disposition pour na otia ledli bato wana bazaba ba hôpital mususu eza déjà prêt pour na oyamba ba malade wana